L'homme prudent voit le mal de loin. Tolier Bango. Na pesi bilombote bande kobolanda kabiso na tolo de la vie officielle. Vraiment un grand merci. Nabino ba fidèle au Kangama vraiment na tolo de la vie. Merci à vous. Et merci aussi na grande équipe à tolo de la vie. Batoto salara toujours Nabino bozalaka wana chaque fois que tu es loko au partage aka botinda ba de kumso batala. Merci à Washington, Eric Chimanoka, Pinocé, merci. Jérimbo, merci. Papi Leroy, merci. Un grand merci encore à Ipei Diabokao. Pourquoi pas tout le merci na Zinago de Makulusu. Léo Nazar encore na leader. Leader à pasteur. Mon ami mis tout ça na yebo et pour yaza leader. Tu es tout na yemo mituna. Toujours pour l'accord du Christ. Voilà. Pasteur Ben, bonjour. Bonjour, Papi. Bonne santé. Naza bien la grâce à Nzambe. Tu m'as dit ça, oui, oui. Ouais, bonne lingomba na nkolo. Nkolo azosala. Grâce à Nzambe ezali, Nzambe aza ko mimonisa. À chaque fois aux oya kati na biso, ils ont même un plus. Et puis nde o monika Nzambe esika oyo koti so monike makambo ya bien au sentir solo na yango quoi. Donc lupembeza na katiawa na église internationale Sion. Nzamba azosa makambo minene mais sengeli to telema kaka. Yango esengeli avant kutuna banda programme lelo na to monde la muke pour nyoso to sala esengeli nkolo asunga biso. Colonne appelle merci pour la faveur, on peut biso Jesus tokutana journaliste na munene o élevé na mboko ya France pour la misala na yo na bon Dieu le Saint-Esprit azwa esika na masona biso ya lelo nyoso ezali contraire na volonté na to benga nyango bisika bikauka na kombo na Yesu tika on permettre na la bouche autorisée mais tout na yeso akotuna azwa biano pe peuple ba kolanda biso ba pambola na nyoso to loba na kombo na Yesu. Amen. Normalement, l'église change de place. Est-ce que Batumsou baza formé na adresse de l'église? C'est une question beaucoup pertinente. Vraiment. Oui, à chaque fois que vous changez de place l'église, il faut que vous ayez quelle est le mingi pour beaucoup perdre bandi mosus pour eza à quitter place sur Azalak. Pe ba musu balingate ko changer place. Alors il y a depuis to komiawa tandis lukande place oyo toko ko sala mosala to vandi pe makamona ke liboso. Alors to komia na Chenevière na 94 to utayi na Ivry-sur-Seine ba musu balandi biso mais période to zaki place eza période ya vacances. Nde awa na vacances bato mingi bazozonga ba musu ba Holanda biso oyo nzamba kotinda ba musu pe ba ko se perdre ba oya ba Holanda biso te. Donc mais toujours continuer toujours mosala nzambe yango ko pekisa biso to continuer te mais tout va bien. Alors programme ni les anons Mikolo toi le programme moko munene pour tous la rentrée biso tous la biso vacances te mais si il est nécessaire mutu so azosala activité azwa moi à repos mais repos ana ezana mo sonika sina molimo te. Toujours 24 heures sur 24 heures opérationnel en connexion à Nzambe. Pour Moutou, ceux qui ont contact avec Nzambe, a koufi. Donc, malgré tout ça, il a vacances, tu ne peux pas qu'il y ait des vacances, c'est ça ma bête. Mais Kobo, ça n'a Nzambe la vacances. Il faut toujours en connexion à Nzambe. Ko sola la Nzambe, pour ceux qui Nzambe étaient, tous en a bon moïté. Alors, yango, tous en a rentré en septembre, awa, ma kamomine, les autres, dans le domaine news. Les appels à domaine à Bissou Nzambe, il faut tout ça quelque chose. Yango, tu as une activité, moi, quoi, mounene, auto ben si ba Nzambe, ava bazon a misala, ba bazon na école, mutu na domaine na to ya na liboso na nkolo po tozo mafuta, tozo moto ya Nzambe, onction à Saint-Esprit pour esunga biso tout au long ya mbolo to bandi. Okay. Donc, tu as une activité, mon mounene. Les activités, célébration à gospel, musique. La célébration, là, to bengi siba oyo Nzambe asungai ke to bengi sabango. Moko ya bango akuta en Angleterre. Elenge oyo vraiment c'est pesanga za na témoignage. Mwana ya Marie Misambo.
Shalom peuple de Dieu, j'espère que vous allez bien par la grâce de Dieu. Nous avons invité Bino le 10, le 11 septembre, Église internationale Zion. Vous avez vraiment ébélé et que vous allez abattre 2 journées de prière intense. Dans sa présence, donc comme Nzambe to yembe la Nzambe, donc vous avez vraiment ébélé pona tout côté la présence en Nzambe. Amen. Que Dieu vous bénisse. Seigneur, Seigneur, toi qui connais mon âme. Vous avez vraiment ébélé. Que Dieu vous bénisse. Voilà, maman Naye, depuis Akoufa, à Talisa Bisoke, ezala ba mususu, ata maman akei, mais Nzamba zanaye. Aza mwana moko alingi Nzambe mingi, abali, azana témoignage malamu, pe azola naka likolo ya mama na ndenge akoyemba. En tout cas, bao bakoya boyoka mongo wa Marie Misambo. Loko aka Marie Misambo asekwi. Alors to bengisi ye akoya na mobali na ye pour ya repesa biso un plus. Akozana baninga mosusu lokola Dorcas ayemba na biso na France. Elenge mosusu yazo matalelo kombo la ye évangéliste Dina pardon ayemba ka somo azana voya ba Angelou. En tout cas il faut koyoka. Shalom, shalom, peuple de Dieu, ici c'est l'évangéliste Dina Ngangwele, chantre de l'Éternel. C'est à travers de cette petite vidéo que je vous invite à venir célébrer ensemble avec nous le Seigneur à l'église Zion internationale. Ne manquez surtout pas à ces 2 grandes journées de louange et d'adoration. Le Seigneur ne manquera pas à nous bénir dans sa présence. Que mon Dieu vous bénisse abondamment. Hosanna Nibambo, Alléluia, Hosanna. Hosanna Nimambo, Alléluia, Hosanna. Hosanna Mukole, Alléluia, Hosanna. Hosanna Mukole, Alléluia, Hosanna. Et puis bokoyoka moi message au batinde libino pour vraiment mission ensemble toya ko zwalu pembe pa Nzambe. Toza pe na évangéliste auti Kinshasa bientôt azala na reine ndeko na biso moi si sœur na biso yepe azamosa na Nzambe Rita ndeba wana nde to bengsi mon point d'activité wana. Hello peuple de Dieu, c'est votre sœur Rita Onkemi. Je viens, par le biais de cette vidéo, vous inviter à la célébration qui aura lieu le 10 et le 11 septembre à l'église internationale Zion. Alors, il y a une particularité, j'aime avec le Seigneur, de l'adoration prophétique, c'est quand il reprend sa gloire comme un parfum. Alors, je vous invite à venir vivre ces moments de célébration qui sera accompagnée d'une onction. Le Seigneur va nous faire énormément du bien. Viens vivre. Quelque chose d'extraordinaire se passera en toi au travers de l'adoration prophétique. Alors que Zangate, libre, je suis libre par le sang de l'agneau. Je suis libre. Tu es aux la journée, la journée. Et qu'aux samedi le 11 à partir à 16h. Et puis dimanche à 10h jour à Kilt. Donc Togoyo Kaka Bango, on a peine à côté, à peine à thème, moi qu'on a tient à cœur sur dans sa présence. Donc on a sa présence à Nzambi Makamzamba, ça y est là à battre. Alors Kozanga Tepo n'a coupé Sabino révélation sur ces messages. Alors et au Bandadon samedi au Bandana 16h to succès na 20h. Samedi le 10 samedi le 10. Ouais. Le 10 septembre. Ouais. Et puis dimanche et au Bandana na 10h. Donc 2 jours. 2 jours. Donc na 19 rue Condorcet 94 430 na Geneviève-sur-Marne. Mon IP n'a qu'à ici au Tieba coordonné son numéro n'a biso téléphone flyer beaucoup bien ça biso donc tous en bino boya poto sans Nzambe et que la son samedi au banda 16h il faut comme disant à 15h pose à place en tout cas voilà donc
Et ça là juste une journée monnaie, journée à louange quoi. Ouais ouais. Dans le sens voilà. Journée à louange. 19h non, samedi au Banango 16h tu vas 20h. Dimanche tu es le sous tu zongi na sa présence ensemble. Pour la banda na Tongo 10h tu vas 13h. OK. Voilà, c'est quoi le message nous relancer batu sur batu baye nga message na relancer na linka na bombelbino surprise que jour wana boya po na kati ya sa louange na adoration nzamba bikisa batu asala pe makambo minene tozala la pour na to prier pour na batu ba oyo bazana ba souci na ba santé bazana souci na problème songolo ba balingi bazonga mosala ba balingi bazonga la classe to ko bondela pour na ba po bazonga nzamba pesa ngo mayele basala ba itidi na mo malamu donc nkola ko se manifester na ba domaine nyos na kati ya célébration oyo eza séminaire mo conférence kaka na loba pona comment ça monene ya nzambe. OK, voilà. Psychoyo, je crois qu'il est donc tobengi si batu ya ba église nyonso ko loba te ka alors que l'église mosusu ce qui manifestation eza quelque part c'est que nzambe alingi ami monsa na isika songolo pona mutu nyonso ko loba te nga mutu église songolo na okende kuna te nzambe azana besoin ya mutu nyonso ata mutu ayebi yezu te sengeli na moment mo boye okanisa pe ke ezana mutu mo akelaki yo oya pona kokumbisa kombo na ye. Voilà, donc je crois que l'invitation est lancée. Vous invité, tous invités bisonioso, tous les yoka. Ngapi na zala besoin na yoka na nous. Pour na yoka penza moi na mari misamu penza te. Na ngapi terrible. Terrible. Oka moi ba boaka moi sport moko. Ngai pe na lingana ya na yoka vraiment. Je crois que tous ala béni bisonioso to yoka tu participer journée donc invitation pour tout le monde les allons voter que va poli ba depuis l'église nyonso toute église ezate que église moko boyete voilà l'église nyonso vous êtes invités. Pasteur Ben apôtre Ben ezara pasteur noto apôtre bon ministère nanga eza apôtre mais naza ko sala pe mosala ya pasteur pasteur ezali nga ta obenga Ben ba kombo ezaka pona respect mais avant nazala apôtre naza déjà chrétien naza mondimi donc okoko benga oyebi na États-Unis nde tozala kuna omona te ke beni in babenga ye pasteur évangéliste ou docteur mais aza mosala nzambe obenga ye ka beni in Maurice Serilo obenga ye prophète mais plus qu'apôtre nzambe donc okobenga ngata Ben ou apôtre ils ont la signe respect pour les ministères nanga ils ont ma bête obenga apôtre voilà apôtre Ben yoza leader ya ba pasteur ouais en France mais nalinga ki na tout le monde entre ba pasteur ça dit ba pasteur oyo il y a biso ba congolais et on y a ozoleka vraiment na ba pasteur na Congo mukuna a excommunié wana iko makambo non ate souté comme c'est-à-dire polémique et qu'est-ce qui se passe bon ba makambo so les ganase mai moyen o lobate soko ebi vraiment likambo isike bandaite okendo lobaka okoti na kata situation pesi et ano na likambo ebi esika nini yango bandaite ngana monika na internet quoi na mona ki na internet mais na ebi vraiment te pourquoi évêque Mukuna obiso tozana respect na epo aza kulutu keko suspendre moko ya bana na ya molimo po alo ya zamona na ya molimo pasteur ango voici l'homme c'est un homme que j'aime bien qui prêche bien qui enseigne bien la parole de Dieu mais na monika porte-parole ya évêque abimi na internet azotanga makambo na kombo ya évêque que baza ko suspendre voici l'homme excommunié donc mais pour ngai na éviter pourquoi normalement papa ya molimo ce qui mona a se rebeller contre ye azana droit ya ko suspendre ye mais il faut qu'on yeba le pourquoi puisque baza wana bandakala voici l'homme a ebani nzambe pas zo sala ya mingi mais tant on a mona qui suspension après na ye komona
vidéo monsieur ebimi voici l'homme aza ko s'expliquer azala maladie et puis azongi na Kinshasa siko bazo yamba na bandimi na kati église alors et ça là ngamo passe na ba moment lokola oyo esengela ki évêque azala la patience na tango mwana azo souffrir auti azana convalescence bo baksa le sous poté ami balé et vraiment ça li bien te ndé na place wana jugement nangi ezawala mais na kati ya makambo ndenge bandaki nga na yebite donc na senga kimi ka évêque atalisa ki bo papa na ye en face ya mwana que tango mwana za na santé pour na moni balobi ba soutenir ki na situation ala ki nango ya maladie mais sengela ki ba lekisa moi tant que mwana azonga avanda nde ba makambo su ba yo lo balasima mais ka direct ko suspendre bo vraiment pour ngai na moni yango malamu te. Alors, message on relancé par évêque. On a lancé message que évêque aïeba qui ne récupérer moana atalisa que aza kulutu. Il y a solo ceux qui basala qui ont la précipitation. Ngai en tant que mosa na Nzambe. Il y a solo ceux qui aza moana. Papa akuko beta moana makotika moana la yete. Na moni tango yo bo sali yango et sali mwana pasi mwana pe aleki alobi pe version na ye mais makambo Nzambe sengeli se régler na bonzambe kasi na ndenge ya bato mokilité po biso toza bana Nzambe papa il faut ça là tout akutana la mwana ba solo la po batia kinya puisque bandimi baza ko tala biso à travers mokimo bazo tala ndenge biso tozo agir na ba situation na biso ndé to gérer makambo to ko gérer tel lokola ya na justice ya mokili biso il faut to na sagesse hein pour Nzambe apesi biso sagesse makambo il faut ezala ki moment yango te pona ko suspendre ndeko ata ko sala imabe mais il faut ko za la patience pour azaka ka mwana voilà sikoyo makambo yo prophète Denis Leserosa prophète Denis Leserosa là est-ce que dérange un peu bien pasteur apôtre oui Denis Leserosa kilanga ayebi penga ta on a le bas apôtre Ben Bolengwa pour les kinaye Jean-Marie pasteur Jean-Marie aza moko atanga na ngai na États-Unis et puis ba pesa nga respect et l'évangéliste Roger ya na biso oyo akende vraiment pasteur Charles Lessi alinga ikuto ye muto alinga ki apparene nga na mwasi na ngai mais na moment wana ezali na coïncidence mo boy donc nazaka mingi na respect na famille wana pe mama Lessi aza moko toza vraiment ensemble aza lokola mina ngai na kanisi prophète Denis ozomona ngai oyebi apôtre Ben naza na respect mingi na yo et puis na sepela na mingi mais et là on a fait moi conseil en tant que kulutu ce sola avant oloba batu mingi bazotala yo makambo mingi ezolobama na nzela na nazomona Denis onga na yebaki te na opesa conseil que omission ça nanzela pour tous encore na besoin na yo conseil à kulutu yango nkola pambola voilà apôtre Ben si l'autre a soupe na molaité ba tu parles de biso ils qui vraiment passage moko est important juste une invitation alors message que vous lancer et pas ya bana nzambe nyoso ko ba kolanda biso ko ba kolanda intervention ndenge uti ko poser la question aux autres c'est déjà que na kati ya Congo église ils ont un problème mais Bible lobby na mikolo na suka to komona makambo ebele bato mosusu basalela nzambe na bosolo bakotika nzela solo pe bakopengwa bakokende osala nzela bakota na nzela ya molili bamosusu tomona baza sérieux babanda osala makambo ya pamba mais nakanisi oyo aza ya nzambe akoyoka mongo wa saint esprit pe akoyeba kolanda oyo molimo mosante ko ekoyebisa ye donc nga nasengi kaka na église tozonga na source tozonga na liloba tososola totosa molimo mosanto balobi oyo akotambola molimo mosanto akotosa baposa ya nzoto te
toyoka molimo pe tosala o molimo azotinda biso tosala po tozongisa église na place na yango. Ça c'est vite fait hein, avant aussi ça. Et puis tobengi bandeko boya na célébration o eza journée ya mutu nyonso tozozela basali ya nzambe ba pasteur surtout bandeko na ngai na kati ya réseau chrétien international de mentorship o ngala za président na ko sepela pe na mona bino samedi wala boya ko soutenir activité ya président na bino na pamboli bino na pamboli prophète Konde na pamboli évangéliste David na pamboli pasteur Giloko na pamboli pasteur Nguru Vakuna Daniel na mboka Havre auti ko bongisa kutu mosai munene ya nzambe alaki une église vraiment la présentation ba condoléances na pamboli mosai na nzambe pasteur Billy kuna na mboka Strasbourg nzamba pambola na mosala zo sala oyambaki moko ya biso mama Sheila utaki États-Unis vraiment totali misala likai kuna nzambe ami municipal ya mingi na pamboli elenge na biso pasteur Agriso ya bengisinga na mois d'octobre na kendote kuna kendeki na États-Unis association na biso ya ba pasteur américain bayambaki na kombo ya réseau pe to kumisa nzambe na misala sali kuna kola pambola ndeko moko na biso katina na réseau oyo alingi akende États-Unis porte eza polele mpo na yo ata olobaka français bakokozwa interprète po ekomi ntango mpo na biso tokende kuna mpe tokende te ya liloba na nzambe na pa bamosusu na bosani bakombo na pamboli évangéliste oracle na pamboli pasteur Fatima na pamboli mama pasteur Angèle oh na pamboli bino nyonso boza ebele nayebi te soki na bosani bamosusu nzambe apambola bino mpe tomonana kati na milulu oyo toyoka évangéliste Dina na mongo ya Angelo servant de Dieu Dorcas et puis servant de Dieu oyo auti Kinshasa za na témoignage à kafu kafu ayembaka pe atatolaka Mama Rita vraiment kozanga na journée yote po okozwa un plus et puis na kati ya louange na adoration nzamba mimonisa kati na peuple la ye okoza na mitungisi na santé tango za kokumisa nzambe oza ko bina nzamba ko toucher po biki na maladie donc kozanga te tozala bilombe oyo nzambe aponi po na milulu oyo donc na pesi bino nyonso mbote basali na nzambe à travers mokili na bosani eleki na ngai pasteur Richard te nzambe apambola yo na bosani te président na biso ya APCF pasteur docteur Lévi na bosani te ndeko na ngai apôtre Flori nzamba pambola bino na bosani leki na ngai neema te nzamba apambola yo na bosani leki na ngai Nono King nkolo apambola yo na misala ozosala pasteur Henri na pamboli yo na pamboli bino nyonso mpe nalingi bino nyonso mama évangéliste José nkolo apambola yo vraiment pour na sukisa en tant que leader Bible lobi na biso na mokanda ya Romain toluka kimia na bato nyonso en tant que serviteur ya nzambe mosali na nzambe rôle na ye ya liboso eza kopesa kimia totika na ba polémique entre biso ba pasteur congolais pourquoi na kati omoni nauti koyamba ba américain bayaki bazalaki 10 américains baye pona kosunga biso na misala awa mais il fallait mona bon moko balaki na yango baza ko se soutenir moko na oyo kate langage ya différent oyo aza sima ya mosusu oyo pa aza sima mosusu toza ko se compléter soki nzambe apesi yo don na esika songolo apesi mosusu don na esika songolo nyonso wana eza mpona complémentarité mpona mosala ya nzambe ekende liboso il faut toyeba bikumisa ndenge baaméricain basalaka soki omoni ndeko na aza na grâce na esika songolo oyo eza motema likundu oluka kutu tala kutu bapoison ekoti na kati église vraiment bakomi koti vraiment ça c'est le diable yo mosala na nzambe oza na posa moninga mosusu mosala nzambe akufa est-ce que yo ozosalela nzambe ou bien oza ya agent ya diable soki nzambe apambolaka moko na biso na ntango na ye soki na kati ya lingomba na oza na bato 10 et que mosusu oza na 100 personnes pesa nzambe lokumu mais pourquoi jalousie mutu na mutu aza na ntango na ye ozoko eza na domaine ya monde biso bacongolais lokwa kaka baloka biso kwa congolais mosusu osupporte te ke moninga na réussir na likambo so na domaine songolo na libanda on peut comprendre mais ce qu'on a quatre églises na quatre églises vraiment nga moninga ne pasteur
ça fait trop mal. Et Sengel Kat Nabiso, tout se repentir. Tout misons que ça n'a bon zambé. Pour tout ça encore, on a belé à Copes. Neni batma on dit, mais la biso, ceux qui te autant en désordre, ceux qui tout ça, Copes exemple. Et là, on a vu son temps que Bassan Zambia, il y a des tout instruire, tout éduquer. Il y a mis balé, total c'est exemple. Mais tant qu'on a un exemple à Malamouté, nous qu'on a cet exemple, et pas à sous pour Balanda. Il y a un commis occasion à shit pour battre belé, baza ko linya kutu ko yana ba église te pour na ba comportement na biso. Mais on a encore pesa conseil na bandeko. Bo se décourager te. Pour attendre na Bible et ils en a quelques-uns au ba ko ce qui m'a bolongo na bango liboso nzambe ya balte. Na oya mabe ya malamu pe bazali. Ya ba oyo nzambe aza ko battre na bosembo bazali boko découvrir bango église nzambe restera toujours puissante. L'église en Zambie, on blague là, on a touché l'église, on a touché la prunelle de l'œil de l'Éternel. Alors, et là on a au Sengana, quand il y a un programme nabiso, on a une opportunité, tant que tu as kamakambo belé partout, parmi biso ba Zambie, basali en Zambie, surtout dans Mboka nabiso Congo, to misons que ça na la source, to misons que ça na bon Zambie, to misons que ça na molim, petolinkana. Qualité à liboso pour bailler ba que tu as en Zambie, c'est l'amour. Pour Moutou Azangi Bolingo, Azan Nzambete. Vraiment, tout se repentir. L'église est à l'occasion, un scandale pour la batute. L'église est à la place où Batubazoya pour Bazoa Essengo, Bazoa Kimia. Alors, peuple Nzambe, Bavana la banda, Kubovana la banda côté. Pour Bible et lobby, n'abandonnons pas nos assemblées. C'est que l'ingomba et si quand Nzambe est au Kitsama, Pamboli n'est pas na kopambo la peuple là. Alors, il y a ceux qui le bio, n'a baillé pour pasteur on a décevoir. Pasteur Azamoutou. Alléluia. Il faut y ébaquer. Nzambe a besoin dans l'église pour au Koumisa Kombo laye, au Bine laye, au Sanjo laye, au Yembe laye. Donc, ne vous découragez pas. Vous devez nous soutenir par des prières. Et la situation changera. Bible et lobby n'abisso. Prier sans cesse. Moi, dans Nzambe, partout à Zali. À Kosambela. Pour Makambo changer. Mais Bobo, ça n'a peut-être tous un accomplissement. Il y a Makambo comme dans la Bible. Na tango ya suka. Tokozala batan moko difficile. C'est l'accomplissement de la parole de Dieu. Toko changer en côté. Makambo bon mona eza basala Nzambe, bazo pengwa, bakomi koloba biloba, loba polémique, c'est biblique. Mais ngai la bon de Nzambe ke toucher ngaité. Amen. C'est ce que moi je peux donner. Merci beaucoup, Nzamba Bambolabino. Encore une fois, l'invitation est lancée. Donc, Tokutana, on a samedi 10, 11, à 19h. Awa, je crois qu'il y a adresse en haut. À 16h. Ouais, à 16h plutôt. Tokutana. Et puis, dimanche aussi, Tozalawa. À 10h. Baser mon alingawana na yoka bomba imba bien bon na yoka apé bona na mona bon obité na yapinga mona yoka pe do yope soko ya ozamana biba suka poto sisa biso nkolo azolo kumo pona journée alelo na match asali na pe 6 mois sinanga mama Sonia mbote na bana nanga nyoso na kombo na Yesu bientôt toza ko célébrer jubilé 50e anniversaire papinge na bengi okozanga te eza le 18 awa fête munene 50e anniversaire ya mama ah OK alors voilà nga funa za faut vraiment kozanga te jour là vous a obligé alors toi la besoin la bino bilé kozale belé kozanga te après la manifestation à célébration to pesa bino communiquer pour dimanche et lundi le 18 pour kozala awa pour na ko pesa lokumo na Nzambe nenga bateli mama. Merci beaucoup. Nzamba Pambola yo au Landa biso soko partager l'émission aux amalamu mingi de tokutana samedi le 10 septembre à 16h. Awa. Voilà, et puis dimanche encore. Tolo belle vie. Merci. Peuple de Dieu, bien-aimé dans le Seigneur, j'ai béni le nom de Jésus-Christ, le roi de Nazareth, par la grâce de Dieu qui m'a offert en ce moment. Nazareth s'est présenté, je suis l'évangéliste Willy Panzumasia. Je suis dans l'église Zion International. Naye tout simplement Kolobela Peuple de Dieu, au Bazouami à Paris, au Bazouami des alentours, tout ça, donc na 1 heure de Paris. En tout cas, je vous invite massivement na grande
Concert de Salama Awa, na 2 jours, les 10 septembre, 11 septembre, c'est dans la présence de Dieu. En tout cas, nous vous invitons de venir massivement, de venir nombreux bien-aimés. Mes frères et sœurs, en tout cas, je vous aime énormément. Venez vraiment, Tokoumi Sanzambe, avant la rentrée. Parce que le diable est tellement risé. Nous savions une chose que l'amour fait partie de notre identité bien-aimée. Tout l'accent identité et tant que chrétien bien-aimé, Toya, to adorer Nzambe, to louer Nzambe, ndenge sengeli bien-aimé. J'espère que vraiment cette occasion, en tout cas, est reloupée de mon côté. En tout cas, tu repambo la manière bien-aimé. On a besoin, il y a délivrance, il y a guérison bien-aimé, la miracle vous attend. Vraiment, c'est 10 septembre bien-aimé, 2022 bien-aimé, Toya, Tokoumi Sanzambe et Longo. Bandeko Baïbinga tout ça, au Baïbinga tout ça, on a Grèce, on a France, bien-aimé, frère Nanga, on a Ningaraming. Boya Tokuma Melanzambe, toi de Renzambe, et l'on a serre Nabiso rythme Samu, et l'on a serre Nabiso Dorcas Kaja, et l'on a serre Nabiso Gina, Dina, Kwangele, en tout cas Nzambe, à Rupam la Benoming. Narita n'a pas moulé pays de Nzambe, en tout cas, Libota n'a pas famille, n'a pas tout Bozangate, tout ça, et l'on pour soutenir, mais le Oyo. N'a pas Mbote, moi, c'est Gina, Mama Gina Pan, tout cas, Kolo, Apambola, Zalamalba, Telaye, tout ça ensemble, na kati ya concert au Nzambe à Rupambola Psoming. WS Production, Willy Sionga. WS Production, Willy Sionga.